Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, Nabalangi, Nabisono sur ya la voix céleste télévision. Mbote, partout, au bout du Bakou, ya Kolanda Biso par la voix éternelle, stopé, ba Congolais Nyoso. Il y a des pères et des mères, stopé, Binombote, Boza, Penza, et belé. Au bout du Bakou, ya Kolanda Biso par la voix éternelle, stopé, Victor Tumbati, qui est là, topé, Mbote, ingénieur Bruno Kibambe, topé, Mbote, topé, le coordonnateur Roger na niveau MGS topé Simbo Teboza Penza et belé au bout du Bakou ya Kolanda Biso par la voie internet. Nandembe na bisaka bino teningaka ba Congolais de péré de Mexico baye ba République démocratique du Congo mboka ba koko na bango elali ndenge nini elamuki ndenge nini pe eza kotambola ndenge nini yango toyaka pai na bino bana tata bana mama mpona kokabula makanisi mais mazali koleka na kati ya République démocratique du Congo encore une fois topesi bino mbote awa likambo ya port nde ekwei likolo ya mesa tension mati na mitu ya bakongole accord dialogue Tshisekedi ndima to ndima te koto bomoni deux chambres basanganaki proposition bini que il faut négocier ce qu'on a kati ya négociation République démocratique du Congo aza lokola nyoka donc moto baswa na nyoka akoma kobanga ntina miseleke te na forme oyo M23 azosengela mpe na forme oyo bopoza bango politique congolais bazosengela ekozala lokola tozongi na motambu ya M23 na 2013 tolingi tosolola masolo ya politique masolo ya mboka vu ya guerre d'agression intérêt ya bapays mafieux ezali il faut baplacer Paul Kagame au-dessus de la mêlée vu ya bloc yotan il faut pas placer Paul Kagame au-dessus de la mêlée na niveau Afrique centrale parce que ça est bon compéra pour na bango nde bakreaki bamilice na bango na baarmée na bango parallèle République démocratique du Congo a commis un problème oyo il faut aluka ba meilleur partenaire banani nde bakosunga mwaso ya kitoko nde Congo ezali de République démocratique du Congo via grandeur nango via richesse nango bacapitaliste batie misu na Congo balingi te ke République démocratique du Congo azala na contrôle ya bafrontière na ye de balingi bafrontière ya République démocratique du Congo ezala toujours ouverte pour l'intérêt na bango parce que soki otuni un capitaliste apesa o différence ya monnaie akoloba monnaie ezali mpona kodifférencier bafaible na bafort so bango bazwi biso na ka ya bafaible dosali ata babomi bakoregrete kaka bayebi ke intérêt na bango si bazwi boki makambo MONUSCO alobi boki makambo conseil de sécurité abimisi bakonfirme bachiffre ya bato bakufi crime de guerre mais lokola République démocratique du Congo ezali moko bayina epai ya bato nyonso bapesi Congo condition mpe makambo esila il faut ondima to négocier mpe makambo esila il faut ondima to négocier parce que République démocratique du Congo azoboya konégocier parce que akoki mpe kokwea na motambo akweyaka na 2013 motambo ezalaki koto oyo la communauté internationale koto bakangelaka Kabila ofanda na bokonzi ndima konégocie na ba M23 kala condition eza boye
pesa grand parti na bateau eboyi pesa ba pourcentage na bateau eboyi nde omoni ancien régime esalaki ce qu'on est pas tokomi le chef de l'état congolais a refusé qu'on négocie na bato wana mina baimpérialiste nde basangani babi non tokotia ye pression andima négociation soki andimi négociation te tokosala par tous les moyens to récupérer même ata 6 provinces nde souci ya union européenne na ota yango wana masolo yango lipa ya koko nabiki bokomelaki koko ebele koko nimero eza na se wana yo kotuna te contribution tokozwa conseil tokozwa nyonso tozango na posa me tobonde mafinga ofingi matali wana olingi koko na makambo kimbanga kotelemela yo tozobeta masolo ya kongo na partout la mort na kati ya bakoo nde basinya bloc l'union européenne mpo na bango enfant chéri c'est Paul Kagame mpo na bango bomoni depuis makambo ya guerre ya agression ebandi plus de 30 ans de décennies ni la communauté internationale azwa décision balobaka na mosika tokondani acte wana me bato bakufi tokondani acte wana ntuki eloko esalami ya te eza basoda rwandais te mais la communauté internationale na union européenne komona non ezali armée rwandaise baza na sol congolaise mais omoni l'union européenne na France oyo azali gendarme d'Afrique aza incapable ya kobimisa basoda rwandais na sol congolais batali te soki babimisi bango bakolia lisusu te donc bango balingi kosomba bamatière première ya Congo epai ya Paul Kagame enfant chéri na bango balingi te kosomba bango na maboko ya bakongolais balingi kosomba bango epai ya moyibi kopera lokola Paul Kagame nde lemonaka batiaka visite Rwanda na basadi nyonso ya monde entier surtout Europe te kosomba pa Paul Kagame ya okopere na biso mais bakoyo marchandise soki batalisi l'union européenne akangi matoi silence radio makambo na bino wana tokotala yango na 85e session extraordinaire tokosiége na New York po totala nanu tokodécante citation c'est-à-dire baza na Congo na distraction mais na République démocratique du Congo vu qu'à se sentir kaza ye moko à part baallié africain topesi Mexique na Afrique du Sud Angola Burundi pe balakisi ke bolingo kendeko aza na pasi il faut toya topesa epe maboko merci beaucoup batoi kokota na makambo etali bako koto crainte eza yango wana nde tozoloba parce que kuna bomona ya deux chambres pe bato bazoloba makambo wana ezali bato basinyaka bakor ya 2013 fotoloba bosolo soko moni la plupart ya bato bafandaki na ensemble bango mpe baparticipaki na bakor oyo soko mozomona bazosenga président de la république il faut to négocier kaka il faut to négocier parce que bayebi ke bango balelaka na cope wana bango bande kotomboka parce que bamoni ke cope wana efesila mais république démocratique du Congo aza déterminé na befort ya ye moko na armée na peuple congolais oyo badwi conscience babila partout la mort tension mati na kati ya tension de mati eza na problème ya bakare minier oyo ezali na bakongolais oyo bakopelaka na barwandais oyo bazali baenfant chéri ya Kigali baza na kati ya assemblée baza na kati ya sénat baza na kati ya gouvernement baza na bainstitution presque bango nde bakomi kotia sikoyo pression te tomoni esimba te tonégocie kaka maintenant soki république démocratique du Congo anégocie bobake cahier de charge ya M23 bakoimpose yango susi na bango yango wana tokoimpose yango bo tomoni bokointegre basoda na biso M23 na kati ya armée nationale oyo eloko oyo tosalaka erreur
nde lelo Congo ezotraverse makambo. Mais boni komona bapoliticien bazokoappuye oui tozosoutenir chef de l'État. Il faut kaka tonégocier. Pourtant République démocratique du Congo mpe azomangela yango wana. Soki tokoki négocier, le 23 déposé cahier de charge na ye mpona koluka kimia tokozala condamné ya koaccepte yango. Maintenant soki toaccepte yango déconvenient alobi et après sikoyo banani nde bakozala bagagna mpe banani bakozala baperdant. Donc République démocratique du Congo alingi asilisa likambo une fois pour toutes. C'est-à-dire Rwanda azongi na place na Rwanda, biso tosiki na place biso ya Congo. Maintenant ba Rwandais nde bakomi koutiliser siko baacteur politique congolais. Nga biso na kati ensemble ndenge na Somaloba. État du peuple congolais. Lobby. So na kati ensemble ndenge na Somaloba. Na biso na kati butu te boto pas loba. Parce que tozala ba piste de solution parce que awa Kocha président de la République de pression pour négocier. Même dans les pays africains, monsieur Bazaliwana, on va proposer que non, il faut président congolais, Paul Kagame, Bakout à niveau à Tanzanie, et ça va mitambo. Parce que les pays voisins, on va contre Misso, baza derrière Paul Kagame. Baza derrière Paul Kagame. Parce que pour nous, il faut qu'on va négocier pour Misso, on va fantir na Misso. Bozomona degré à trahison. Puis vous savez, la méconisation koya. Et ça, la bataminée na mboko. Et ba Congolais ba ko livrer bango na justice. Et ça, la bataminée na mboko. Oh, azok ça la complot na ba M23 na ba Rwandais. Parce que peuple congolais senti que moté mesuki. On peut dire qu'on dit matin que comment on a monté azali officier supérieur. Il y a famille qui est la partie à Est. Mais na Kinshasa, il y a plus de 45 parcelles. Et dans 45 parcelles, il y a 16, il y a 15 niveaux, 20 niveaux. Pour tout le monde, il y a makila. Si le monde qui est sur les formations que vous fournissez dans Kigali, il y a la communauté internationale. Des aboyés, des tosomone là, d'autres pression, Andima, biso tokobimisa ba Rwandais. Bomoni je bato ça. Et là on va créer là qui absé à Luana. Ben que na moment quand le Congo de République démocratique du Congo a parlé le monde entier. Mais le monde entier pour pas bimana makambo ba que to ba innocent. Ba ko créer dialogue. Na kata dialogue wana vu il y a accord global et inclusif na accord cadre ya Addis Abeba et Salamaka kuna ezali na 11 présidents signataires ba Rwanda ba ko se retirer tout le monde to saboyer Congo a taxé biso bingi te biso ba Rwandais ba ko bima alors on va bima il va créer un mouvement ainsi qu'on va créer AFC de bon ba ko pistolet mingi nana. C'est comme dans le moment de négociation, nous avons se pointer. Tenez les Congolais, les Rwandais, nous avons intégré sur la carte armée. Comment continuer à aventurer dans Bangoana? Maintenant, quand on se tension, Mati, pour le monde de Koko, est-ce que tu sais la bondima? Et le frère de Sani. Maintenant, la carte de sillage, on va se accompagner le chef de l'État. Il faut totalement dans la mission. Buntu na buntu. Demain, Mobutu aloba. Ndenge Mobutu aloba toyebana toyebani bilongi na mitema te parce que côté de la République démocratique du Congo sur les options oyo bazwi na niveau ya nini ensemble na deux chambres que la République démocratique du Congo a été de négocier yebaki eza comme si nayebi te mpo wana mpo na ngai parce que toza na kati ya guerre agression oyo bozoyoka silence radio. Il y a la communauté internationale. Mais la communauté internationale a dit que la déclaration de forte pour sanctionner. De la communauté internationale, a appuyé le bloc pour un intérêt. Parce que quand on prend le Congo,
bato bazwaka ba richesse ya Congo bazo koyede Congo na rien bato bazwaka ba richesse ya Congo ndakisa lokola batenge biso ba chinois bazozwa ba matière première ya Congo mais République démocratique du Congo azali agressé na guerre ya agression guerre moko juste oyo bana Congo bazokufa mabila bakoko na bango mais moto ozwaka ba grand parc billion. Donc, comme il y a un moment où la République démocratique du Congo, il faut à réfléchir. Il faut réfléchir. La République démocratique du Congo, il a envoyé depuis 1997 une société minière américaine. Bango va créer Fléwana. Il y a AFDEL. Quand on a Fléwana pour créer la génération la carte de l'armée. Na kati ya institution quand ba créer un mot pour na bango monsieur Zali ya ko créer toujours ba foyer de tension na partie à est de la République démocratique du Congo maintenant na ko créer wana ba koki jamais kolinga que gouvernement congolais actuel et ça na contrôle de partie à est c'est ça leur mission monsieur Borongwa de balingi te le gouvernement a na contrôle de partie à est. Parce que sauf que le gouvernement comme on a contrôle la partie à Est, automatiquement, il complément de salut et le coup. Mais n'a pas coup il faut que nous soyons minous qui n'a pas pays à pas occidentaux. Il y a des gens qui sont la même voie. Maintenant, la République démocratique du Congo, il faut appeler sa identité, une vraie identité. Babi Mouton, ça va besoin de l'aider. Alors qu'on a protection partout. Il faut que je me mette à Nganga, à Zoban, même à Soda, Bakomba, pour protéger Kaye. Parce que celui qui va protéger, et qu'on risque de ventiler la partie à Est contre la province ici. Il faut qu'on réfléchir. Mais pour réfléchir, il faut que tout le tempo où il y a proposition, on va faire ça. Parce que quand il y a tempo, on va faire mais bazobenda biso toujours dans la communauté internationale. Maintenant, bato baganya ba milliards na kati ya Congo comme des Chinois. Bazobele. Et là ba idée Congo bazoko ko idée Congo te. Bango ba ngi toujours la matière première à Congo. Pour la bonne de fonds oyo armée congolaise à Sali, tu peux faire armée Mexique. Tu peux faire armée Mexique, tu peux faire Wazalé de Mexique. Vous savez que besoin ba Congolais de père de mère, besoin devant l'histoire. Wazalendo bazoko se comporter très très bien dans le terrain. Et FARDC, Kitoko, ma service nous sont congolais bazoko se défendre patrie. Mais au moins si on a 4 alliés, armée azobunda, mais ça va battre mususu sur libanda. Lokola yebalinga ba Rwandais nde bazopesa kala bosu balakisa kiwana. Mutu pena ibe andimi na yeko trahir mboka bakoko na ye andimi azwa sima mela tuto gagner gagner donc mutu andimi na yeko bo ça va et pour Kagame na uchura watomoni na pesa bango bei ya mabe et là passer en Ngwana na ba localité moi belé on a dit chef d'opération azana ba soldat et là pesa ba soldat orientation d'être le tour na nord c'est comme bobeta na nord te bobeta na nord te bobeta na sud on ka habite so ba beti na nord koto ba Rwanda bazaba ndeko Rwanda ba okufa ba soldat ba bobeta na sud ba beti na linéa ou ga na nord ko ba kotaki c'était ma guerre d'infiltration. Maintenant, bazo soutenir le bilan qu'on est na ba Congolais, na bloc ya autant de basamani contre la République démocratique du Congo. Ah, yo zo la dabiso. République démocratique du Congo tozo bunda guerre na bloc ya autant. Bloc autant baza déterminé que la République démocratique du Congo a négocié na M23. Ndema solo ya Mwad. Comment dire que M23 mususu? D'ailleurs, na Mokoyo, na zébité.
bato fait M23 ba ilobi na kati na pays du peuple ndako Mobutu atonga bien moto pe abino quand Mobutu atonga Mobutu mabe ndako Mobutu atonga ba bakina kokota Mobutu abimela kala wakero bimela peut-être boni ka photo négocier na bango musuku na toto moni photo ça la dialogue la République démocratique du Congo est menacée. Oh, quelques soldats rwandais basés dans la zone congolaise. C'est-à-dire, on est tous se concentrer. Tout ce qu'on a nous barando. À quoi sert ma cambétaille à Kosolula? Bon, tondini to solula, tondini. Bon, on y a catholique qui fait to solula. Nani bofan. Entre-temps, pour ma fille, les autres tombés. Parce que na kasali solo et c'est dans la moto peut maintenant nous solo dans traité à diversion à se préparer bon tu dis le mot poso armée sud-africaine c'est un niveau à Goma armée sud-africaine soit c'est un niveau à Goma bon tu l'Union européenne même si nanga senga cesser le fait bango bazana moment au Congo armée congolaise a comme attaquer au moment où le bloc Union européenne va créer nanga senga cesser les faits mais nanga zolo bala mundolo makasi na cesser les faits ceux qui armée congolais va respecter côté na kokota na récupérer ma Bukavu wana nanga so kuna be ba jeune Bukavu ba biso ko za mobali bakata nginga yaka toujours cela tension mati le bon bino ba bilenge la pesi merci na société civile na niveau Ituri basengi na bilenge bakei armée ndoka tuzo komaka basoda système machine pour te défendre le pays donc mutu na maboko lokola bango bamindele balingi bomengo ya Congo mais balingi bakongole te kana mutu asimboloko na ye au lieu de toi to bakopanzana parce que omoni ntango armée sud-africain basali coalition na FARDC bimindele akiti na niveau européen ya Goma na ndenge déclaration chef d'état-major sud-africain abitoye mpona kodéfendre la République démocratique du Congo parce que ezali pays souverain c'est-à-dire to comprendre que makambo République démocratique du Congo azobunda na bloc Union européenne wana biso te wana ministre de défense sud-africain abi selon nde tosali etude tomoni que Congo azobundana na bloc Union européenne à cause ya baminere na ye alors état que toza baafricain il faut topesa Congo maboko nde boyoki les États-Unis boyoki Israël bino bachrétien Israël Congo eza Israël Congo eza Israël oyo eza Jérusalem nana bisakio nana bisakio yope tomoni tofanda tobuka mabolongo mongulu azobuka mabolongo papa eloko nini esali ke les États-Unis va répondre à Afrique du Sud eloko nini esali ke Israël a répondre à Afrique du Sud que soki Afrique du Sud akoteli République démocratique du Congo ngai Israël nazo kokotela Rwanda na kotinda bacontingent militaire ekokota na Rwanda mpo to récupérer pour Israël koto bino bolobaka Congo eza Israël mboko oyo mpe nazo kopena mboko te mutu so azoteya azwi drapeau Israël atie wana so baisraël bango balobi bakomi kokebisa na Afrique du Sud Israël wana omona Congo azwi drapeau États-Unis atie liboso mutuka nabi ezaka nini nango ezaka complexe to ezaka nini mutu mpo azwa mutuka natia drapeau ya Congo aomati drapeau natia libanda aomati mais mpona kozwa drapeau ya bato misusu atie na liboso mutuka ye bakoma benge États-Unis américain so américain bango wana bakomi kolinga kotake balie na biso Sud Africa Afrique du Sud oyo aye kopesa Congo maboko bomoni bino moko département américain bayebisi soki okoti makambo wana yo okomoni nde bomoni batindeli mwana na bango Israël abini soki kaka Afrique du Sud vi aranki tozala nango bokomi koyede armée congolaise
biso tozwa so kupoto kota da bloc ba Rwandais tokanga pena parti wana nyonso na maboko so les États-Unis salini appuyé par eux voilà so bato batuni poko bango Belgique bandeko bana papa bana mama Belgique ezali pays ya batraître babelge balingi biso te omoni bato babi poko ebongo ntango États-Unis alobi bongo Angleterre aza nsima États-Unis abimisi Israël à répondre à Afrique du Sud mais sikoyo bongo apport à Belgique nakoyebisa bino bana tata bana mama bazuli bakoka kolanda biso Belgique alingaka Congo te na kati ya baindustrie belge bango nde bazopesa Rwanda bamandoki na bafrançais baka kozwa biloko ya Congo. Belgique alingi teke Congo ezala na kimia bango na bafrançais na mikolo eza koya soki nzambe alongisi biso na makambo tobike tokolonga ekosenga République démocratique du Congo efaluka bameilleur baalie kokenda mbongo mpo babelgique neti bapasse temps kopesa bango balokumu moko inutile kopesa bafrançais balokumu moko ezanga tine ezoprotene biso rien na kati ya mokili na principe ya mokili moto alingi yo te aza enemi na yo ko fo conseiller non enemi na ngai ye yo moko oza conscient que France alingi biso te toza conscient que les États-Unis aza derrière Rwanda, Angleterre, même la Belgique. Mais sikoyo biso le toyebisa bango vérité Belgique nini omoni topesi bino 3 mois entre bambassade na bino c'est ça l'état ça bongo parce que si la Belgique azalaki pour la République démocratique du Congo nde makambo ya guerre agression ceci là le Belgique yenda colonisa République démocratique du Congo, Belgique et Rwanda na Burundi. Mais maintenant kotuna sikoyo na kati ya conflit tshomoni président Burundi zo banini nazomona makambo ekoma guerre mo régionale ekoko bunda babantu bakomunda parce que des awa babantu mpo bakolinga teke République démocratique du Congo ezala humilié. Merci président Burundi, merci. Ayi babantu bakolinga teke République démocratique du Congo ezala humilié. Alors tozosenga na la communauté internationale moment yango yakoya kobima moto mais moment nini la communauté yakoya kobima moto souci ya la communauté internationale ezali ke République démocratique du Congo soki tozalaka 150 millions d'habitants totikala ata 2 millions souci na moko yango wana babato oleki ebele parce que likambo nini solution ezwamaka te parce que tala eloko bake kopese Congo suka basali nde bon toyoki bino toyoki Paul Kagame mais faut toyoka bino bo tosengi na Congo non d'abord ondima nanu rencontre oyo ndima rencontre oyo bon nani bapoliticien congolais boya bokuta na église olobi nini fandisa mpe bango bon un domisa déjà tsomoni nani azobaki bon tondimi nanu cesse le fait na minute so bazolaboke bateste na bango souci ya bango ezali ke baintegre bango na kati armée nationale na baposte na bango baprotege bacarrière minier na bango oyo bazwa depuis 2013 oyo bandimaki ya kozwa 43% na nord sud oyo bandimaki na sud oyo bandimaki sedi pole bango nde yango wana eloko oyo tozobunda na bango yango wana bamonaki na arrivé ya Tshisekedi arejetaki bakoro wana yango oloko otangela bino mpo toko eza ngunga eza ebele bakoro po toko eza ngunga pona moka bakoko otanga ata misato na otanga ndeli mpo na nsima masini eza libuga azosenda ministre nyonso yango bakoro so esokino pesa mpe contribution na yo toza espace ebele mpo na émission yolingaka paster moko yambaki abayabonda mpo nanga tika bapesa bino banzembe ya basokino tato aboto aza ndoki dimai ndoki atuka paster alobema basulu nyonso eza na kati ya bakoro oyo na premier paragraphe
oyo Paul Kagame imposaka gouvernement congolais à l'époque bandima concédé 43% na servitive pour intérêt na bango bakiti 40% pour na nord 40%. Maintenant banani nde babénéficier na yango eza bango nde monisco na kosangana wana bakomprendre que gouvernement congolais actuel aboyi makambo. Maintenant tokosala nini po torécupérer yango? Il faut totie pression makambo ya guerre ya este wana tolingi bakongolais batiango na mitu na bango tozobunda nde na bloc yota biso tokontaki na bachinois parce que bachinois nde bazwaka baminero ya Congo ebele mais bachinois ti sikoyo bazotala bazobate bakobandela wapi bakosukila wapi. Est ce que république démocratique du Congo mboka bakoko na yo tozonga na bakoro wana to tozonga na bakoro wana te mutu totuni ebino yango wana ozokomela biso mpona ofungola telefone awo naza direct nazofungola awo nayebi babodo bobenga deza ebele konko nazofungola motuna yango wana mboka Congo bolingi ezonga na bakoro wana 2013 to ezonga te maloba pa na bino mposi na bino nazofungola telefone ja na bobenga tokozela malembe tozokota tozofungola telefone parce que bakongole baréagir rapidement nazozonga rapidement. Donc nzambe alola apambola République démocratique du Congo, affaire à suivre. Ciao.